Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyakongo.com. Ilo image yenda zo panza sango ya Kongo, babi sango ya Kongo ko panza na wapi? Babi Edino image. Sali image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Power TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Power TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba. Zareta, la maison de distribution alimentaire à partir de Kinshasa en RDC pour soutenir la famille. Opesi mbongo awa na poto, opesi yo mbimbi na système ya mbongo chewing-gum. Ah! Donc bayoki ke na Nazareta, ozo surprise na yo, agence nini yeye biloko yo. Makambo boy comment ça va depuis quand? Na Congo la biso. Eh! Maman Nazareta. Zamba kongola mama oyo. Ndiko na biso bazala poto bakoma kanisa lizo tina basaki ya fufu. Yo minota mutu biso bana kongo to baka mama ye. Nzale sili. Transport na kozo wapi? Emi mapipi loke bele boy. Biso toza na service ya livraison. Mutu kezali ezomemela o biloko wa. Ah bon? Ce qui nzamba sungi moto boyete, mutako sala makaba boyete. Biso na Nazareta, to se kakaka. Ma Nazareta, okokipe kobenga na 07 82 37 48 86 ou bien 06 20 26 74 50. Topé 06 19 46 64 81 à partir de Paris pour soutenir votre famille. Commandez à Paris. Lisalisi Napoto, Pona Kinshasa et Zana Kombo, Nazareta. Na système il y a www.visionnistv.com, la solution à tout nulle part ailleurs. Ça se passe ici, comme je dis plusieurs fois, les savoirs ne manquent pas, c'est les fruits de notre travail. Alors vous, les publics, les fans, comme vous avez rajouté encore le nom Vision News, la chaîne d'excellence, la chaîne de référence, donc parce que nous sommes là pour faire votre fierté. Alors vraiment je suis dans la joie parce qu'avec notre émission Tous sur Lamboka. Pourquoi Tous sur Lamboka? Parce que vu qu'il y a trop de dégâts dans la communauté, on a tout sujet Tous sur Lamboka. Alors Tous sur Lamboka, sujet sous sujet zali 100% social. Pourquoi social? Pour ma social. Alors vraiment les autres là, les solos il y a irresponsabilité à mes balles. Alors pour tout le monde on a terme qui est responsabilité à mes balles. Pourquoi Bamibal baza ba gigolo? Bamibal ba ba gigolo pourquoi? Na Afrique to parlement ba père na biso va bima ke mosala atiki mbongo maman fanda kana nyonso basala la kaye mais le na poto c'est le contraire. Alors je suis pas seul. Vous allez voir que j'ai choisi quand même les hommes et les gens oyo ba koko défendre pour un sujet on a parce que je sais que non ce sont des gens qui sont forts à défendre baza prêt pour na tout baza ba soldat ba bundile amboka. Donc vraiment je suis dans la joie derrière la régie. Bopé sanga image ya ba invité nanga na bana ko ya babango na bana ko présenter. Alors je suis vraiment avec BM, mon frère BM Aza ensemble na biso Nazalina et Longo Bino boye bien déjà la femme qui fait la fierté de notre communauté Mokonza ba maman Zida Nadine. Alors na droite dans toujours na Sima Nadine Nazalina pata plus boye pata plus qui est pata plus c'est quelqu'un en fait bato nyonso bozo mo oil baza ba collègue nanga ya mosala na concert na biso ya moisi entre biso na biso. Alors na boyo ko kino joa bataliba na bi na joa bango to débattre sujet oyo. Alors avant na pesa bango sujet, je crois que moko na moko akomia ko se présenter à saluer bino quand même pas public oyo bozola na biso na Vision News TV. Na salué public Motenabino, donc je suis PDM, caméraman de Pataplis. Na eboye, na eba CGT, na découvert na plateau, bah tout débattre sujet à suivre. Mokonza ba maman. Ya.
Allo monde entier. Na pesi bino mbote mingi batu bolinga ngai. Et puis bon ngai na yebaki na nga CGT mais na moni ke non Edgar Mokonzi alobi na nga aza na CG akolobela pona ba papa ba invité na ye batu ba landaka ye public na ye ba sengaki a invité ngai mama pona représenter bino ba mama ya monde donc na pesi bino mbote mingi. Pas ta plus. Voilà, là c'est pas ta plus, non, c'est mieux de les attirer, pas ta plus Congo promo. Donc, les autres, on a qu'à Congo promoter, mais tu y l'invitation est de guerre Mokonzi. Donc, tu y es tout mes corbets, tu m'as bassé, Oyo, Nasi, Boyo, Kango, Nakatsa Plateau, Oyo. Donc, un million de les attirer. Vraiment, Bino Boto Landa, Toza Yako Sepela. Donc, il est tout baga, Toza Ko Sepela. Les Turamboma, les maîtres Turamboma, des King of King, des Galoba, Boza, Posepado, Lelo, n'a pas s'excuser, maître de Turamboma, Zate, parce que ça va concept, n'est pas sur l'amboka, Léon avec nous, tous Zouana, le Bataliban, total, est-ce que sujet en mot, et sur la bientôt, sur la bête, alors vraiment, Nazana Bango, alors sujet la vie Zalini, pas ta plus à Zali, Pede Mazali, Mokonzaba Mama Zali, Mokonzaba Mama, a représenté Ba Mama, déjà, Binomo Bozo, Kombo, Mokonzi, Yaba Mama. Kombo nae mokoza ba mama pata plus na pedem pata plus abi aozaye monte a sengi renfort pe ya cameraman nae lokola ba yebani bien na cameraman nae bo to za biso balé na yo donc débé zali ke mokoza ba mama contre pata plus na pedem. Le sujet c'est quoi? Pourquoi ba mibali baza ba jigolo? Alors antenne maloba ombo kanabiso bah déjà on a loba qui tout en France donc Europe. Faut Zomsala, bah CV, tout ça, bah Kuluka Moussala est déjà passé. Bah maman, bah Zokende, bah na banda, na bana, tout ça. Bon, ça dans un ségal, le but que Kuluka Moussala est parce que Kuluka Moussala est parce que c'est question de la volonté. L'homme doit se battre. Mais tu mangeras de la sueur de ton front. Ok. C'est ok, na bah pour l'emploi, tout le monde a toujours bah chômage et matin. Oui, mais chômage à tout d'abord il faut sa volonté na yo parce que yo za mobali o aki musala o ya na mbongo na ndako o ya zo kende ko senga so bo benga ba chigolo peut-être pas zangi na minute wana ba za mbongo te. Je suis désolé. Non, mais ça, les Camerounais, parce que c'est un truc qui date des années. Bon, de toute façon, on a un peu sujet. Mon cousin, maman, mon tazawana, nabino. Avant, on a le balamon, on peut s'en parole, na mon cousin, maman, parce qu'ils ont moi aussi priorité. Exactement, on peut le faire. Mais quand on a pour compléter na opicho to lo basiko, peut démarrer lo ba. Nga na za mlai mingi te, na za mukuse ba mama. Na ko représenter bino penzande kana obaki na za mokonza ba mama tu ya monde. Naza mokonza ba mama ya bakuki ya bikate ya mikusi ya milai ya miindo ya bapembe ya bametisi ya mindele fumu na beto donc fumu na bino mokonzi na bino yo fumu bakento na fimbo akekele na ebena ko fiarola sans kotala donc nde na yele lo wana obeta na gauche ba otosa so ba tosi na gauche te na droite ba otosa sujet na ngeza ke ba mama ebele ba benga pe ngai naza na moi tamingi te tellement na comment na moi ba responsabilité bien na niveau société professionnellement ne toloba kaka na mboko yo donc il faut na la fiche de paye na salara na comment moi rare na réseaux sociaux mais na zo ba coup de fil na bino bandeko ba mama o bobenga nga de gauche à droite bobenga na États-Unis na Suisse na Belgique na Hollande na Allemagne bobenga nga partout pour toloba makamba ba jigolo bozi chance na bino Edgar Mokonzi a pensé na ngai a pensé na CG oyo a invité nga pona mikape kupesa o nga na zana ngo na likanisi par rapport ya ndembo benga nga concept na nga liboso na remarque na nga liboso o nga asai na poto ezake mibali na poto de 40 à 45 ans bazumi mo neti bazano bana mike mobali à 40 ans akamati pantalon kitisi fashion akamati logalito ya zebeli akamati zero faute ya tiawa akamati tolo atiki polele abandi ko telinga nazo kanisa za mwana muke bani ko so ba responsabilité te nos parents nos papas ba papa na biso tant bazaki en Afrique il a 5 parcelles ana ndaku na kitambo ana ndaku na matita ana ndaku na banda ana ndaku na njili ana 3 femmes mais ils avaient dans les quarantaines. Qu'est-ce que vous croyez monsieur? Ici en Europe mobile aux ans 40 ans quand tu as mon muke ba papa na biso bazaki na ba âge bino bozana ngo tant bazali ko so ko sa directeur office de route bazaki na ba 40 ans. Papa na biso tango zo kao aza peut-être cadre na bureau mon koto. Ils avaient votre âge. Bazaki na âge na bino.
C'est comme mobali à 45 ans na poto na ya libandi ko kama surtout soka kamati couper à tiango za ko zebela kuna akamati yombo akamati yombo atie na mutu akamati eloko alikutu atie eloko alitoya zoko sela ki bogos nzo ande eloko zoko manquer ki responsabilité. Pourquoi mibali ba komba jigo na poto moi si na poto aux femmes de chambre au nini moi ça qui partait et si ka kawe monana ke tia mutu ke buka mukongo na ekuna mobali sikoa ko vana ndako akoma problème le anyoso ngana musala kuna wana mama moka benga ngana mele abi mama oya nga mobali awa na ndako asala aka 3 jours 4 jours soka zuka ka musala moko 3 jours 4 jours akomi yo bazo respecter ngana musala kuna te bazo ba masana ba fo ndeza na kati boulot après ça ra moi c'est impressionné tazo luka musala soka ke kuna bandi problème et compréhension na musala bebi saka kuna ye moko po ba benga na ya kovanda na ndako Paris nazada d'accord surtout ba sportif aller libérer la faille ala kamati choka zo kanisa komi boga oneti mettre chura mboma mokonda mama jana kata côté wana parce que omoni le tolo de la ba gigolo so to bito la gigolo normalement gigolo asa mutu oyo asa mobali wazo dépendre na mwasi a dépendre na mwasi moi ça sale nyoso mais d'autre part pe so totali ba mibali wana tant biki mobali va na parler so ça na bana yo tant ki musala nana so ki par na bana wana eza mobali wana nana so ki par na mama miki yo ki na musala eza mobali wana na katra bolingo na kachote papa on continue pas ta plus la responsabilité gigolo qui ne prennent pas les responsabilités. Pourquoi basi bazocha ba vidéo na bango na ba réseaux sociaux quand on dit des basi elingi lo bateke basi nyoso na linga comme sika wana linga comme sika wana bien en tant que ndeba pourquoi bino mibali boza ba gigolo bazo ba responsabilité na bango te mibali baza ba gigolo parce que peut-être moi si so azo sala la Belgique moi si tant azo sala donc il ne musala mon salaire na ye mon azo salaire azo zona musala passe azo sala mobali tant arozwango mobali mo sala ba maman peut-être il y a ça contacter peut-être mobali azo mbongo azo sala ngo ba ambiance na ye ba nini et on a peut-être azo makina mobali aza gigolo mais pour te ba que pourquoi mobali na komi gigolo et ça basi pe ba moko parce que to bona ndako bozana ndako na mobali na yo bolingani bovana ndako moko ta bosa ba dépense ta ozopesa mbongo mobali yo ka kosala mobali asala keloko te a dépendara na yo bozo continuer kosala mo te ke faute pesa na basi ni mba ko msemi bali ba gigolo basi ndi mutu ba ko msemi bali ba inapte basala raté po bango ba yaka na nyoso non papa ngana kokata yo na kokato na sens que ndeto za na poto awa batu bazoka musana facilité za basi c'est-à-dire que ngai moi si so mobali na nga azo sala te na moment moko boye elingo le bateke non ngana encourager ye ezana moi si moko bote oyo akoki kolinga ke moi si nyoso e papa komi tungisa te moi si nyoso tout eza o aza chef d'entreprise ou bien aza millionnaire aza milliardaire aza na besoin de dire mobali na ye o bimina poche mobali komi tungisa te vous comprenez papa ça dit que basi mibali nde bakomisa ngo habitude moi si nde balobaka moi si atonga ndako nene mabanga makasi moi si mutasimba fondation ndako tant moi si azo sala il ko bati te on a confort papa tant moi si azo sala il ko baki non ah le roi moi si nanga zo couvrir ngape na sa mbangu pona épauler kuyende konanga ya moi si pourquoi Bible lobi l'homme tu mangeras de la sueur de ton front moi si ba sinon tu enfanteras avec douleur. Pourquoi? Parce que biso mibali il faut tout l'accès na mitu na koti na part na bino biso mibali il faut tout l'accès ki mobali na biso moi si azarba million les millions de la femme ya ye ce qui moi si akokanisa bambongo wana peke akota ah non mobali nanga zo souffrir tout pour l'instant ça ngote. Ok, tu sais que basi baza bato aliboso ko libérer facilement. Moi si soka za mbongo papa na kachote, moi si soka za mbongo alingaka ndaku na ezanga nzala te, moi si muta olinga mwa na zanga savon te. Na vie réelle. Na oluzonga na maloba na yo papa. Ba million ya moi c'est ya moi si. Non, to na poto, to na fruité. Na poto awa nga koloba. Tant moi ça do sala gagner ba million, mobala au sala gagner 100 €, et da ya foyer nyonso. Bien sûr. Et yango tant que Kabola, partie oyo, et là, moi, si tu m'as gagné belé, souvent, il y a un kaka, partage et kapena, tant moi, ça a gagné belé. Et là, on a gagné belé. Et là, on a réussi. Moi, si, na côté le bangote maintenant, on peut ça, moi, il dépasse tout ça dans dialogue, débat, dialogue. Au moins, moi, si.
na mimi to moi soko pese 1000 euros yo za 1500 ou bien 1300 on pese moi 1000 euros simba 1000 euros ango yo ko lia 500 no sili no ki moi 1000 euros na silité au moins ka les mêmes 1000 euros moi c'est na eko sila na nda eko sila na nda papa ça dépend basi mais en général basi c'est tout ba na ba vrai baka au moins na baka to ba ka débat na biso zali ya baka ya ba vrai prouver que ba faux wana ba meka ko changer ne to ba pena mibali ba peut-être nga pena ko za gigolo peut-être tu peux ko za gigolo peut-être tu peux ko za gigolo peut-être kuna ba ta régie peut ba ko gigolo maintenant on parle en réalité prouver que tout meka ko changer c'est vrai que ne to ba que non ndenge biso mibali to luka misala basi bima et mon na facilité que mibali ya biso mbali soko na ngo rapide faut que kana bâtiment ngo pe mona OK pas ndeko mo boye alingo futa te bali to que na intérim mais ça moi passe mais basi ça plus rapide mais les pommes maintenant tout ça pourquoi mibali baza ba gigolo okomona ba comment na plus mbonga bana normalement ça mbonga ya bana ya yo mobali te za pe ya moi si te za mbonga ya bana quand déjà on détermine l'argent des enfants monto azolo ba keza mbonga bana ça so bate surtout très bien na pese exemple concept ngana za au moins sujet ba pesa depuis des mois mais na fin na ça ba na sinon na ko be na ko be raté fana benga pata plus pata plus habité nga mo pete na pedem pedem nga ta mo konza ba mama poza mo konza na bango tout c'est dire que charge on a kilo ba mama eza na mutu na e doit ebinde ni ko défendre alors le problème maintenant c'est quoi bandibu tout ça concept wana taraka génération bana bandibu ya basi to amebali à partir de 18 à 17 ans 18 à 19 ans bana bandi baza mituka na bango ana permis eza la salaka eza sa te ba mère na bango eza ta ba mère ba petit mais tala concept na bana na biso ya lelo par appui ya pression ba komoko ta quand même ko za ba paye mais en réalité sur 100 au moins bana bandi bo 80% bana ba kana bango balingi vie na bango poser mais ya biso na 20% 80% nyonso na mai. Pourquoi la mandi va teka drogue le bika ke ba parents na bango ba la bango bana ba biso ba sala mambo lelo so ba mibali baza ba gigolo eza pona basi ba lingiango yana so besoin exemple mobali asala te a dépendara na yo mobali asala kata ko amusala te yo no sala ozo pesa kaka non biso basi mobali nanga tango azana ngote mobali nanga tango azana ngote soki lelo lobi nanga ozana ngote papa tango oza mobali wana na yo eza tango azana ngote lobi azana ngote papa wana naza d'accord na yo mais na kam oyo ndeko nanga zoloba eza na sens yaki mibali basokoma ba gigolo mibali mingi surtout ndeto kana poto awa na ba famille bazokabola bato mibali bele bozoka bazobengana bango baotia bango libanda omona kaka basi bakomi ko bengana mibali pourquoi basi bakomi ko bengana mibali lero nyoso tout libanda parce que mibali baza ba irresponsable mobali aza irresponsable et puis mobali akovanda abandi ko tonga mwasi na ye lokola zo tonga mutu mususu mobali akomi songi koleka mwasi biso kala toyebeki songi zaki basi nde bazi bato songi et comment mobali azwi pena téléphone abengi et dino image tika mwasi nanga esprit mabe donc fiche de paie écoute la kisaka ngate fiche de paie la kisaka ngate donc OK ne kolela makamano je se dit ne tali okomo tonga mwasi na yo c'est là papa à part ça et là comme chose otia mibali libanda et loko ya pire eza pona mbongo te ndeko nanga oh so on vend na mobali 20 ans azwakati ou l'exi de 20 ans c'est que on accepte de vie voilà ça veut dire que so on l'exi de 20 ans on ngana mobali on exemple on a 18 ans on 20 ans comme on a 38 ans donc c'est-à-dire on linga kiango et ça quoi habitué au comment tel est-ce qu'on peut côté na yé mutango est-ce que à rendre yo patience na yo na fidélité on le vend na moment piaka est-ce qu'il y a compassion fidélité na yo na patience na yo yake to zui to lié na muke to zui na motozangi est-ce qu'il y a comme ça la reconnaissance mais ba les belé tango comment ça ba reconnaissance a comme courir des jipons avant d'aller na ndako azaki piaka maman zo courir azo couvrir ba tâche ba nini wana sans que famille na yeba batana ndako ndeni eleka et comme tant ndeko na bango comme na moi bosimuki akomi moi cadre ba yoki sango akomi moi chef d'entreprise kuna o afungoli moi société safoudage pour bandeko ba komi na sima ba komo kota makam
mais l'air ezalaka ke non tozi moke ndambo tolie tozi moke tozi mingi ndambo na moi tolie na butu tozi moke le wana ezala mwasi ntango bali bayibi mpasi na bango wana mwasi moto aza na patience wana mwasi moto aondima bampiaka bana ne peut-être bale pote ezanga lipa eloko nini mpenza otia mibali bana na poto ezali violence zela na yebisa sikoyo non tozobela eloko ezokabola eloko ezopanza bacouple tokotia makambo so aparte liwa ekomi na poto ekomi kaka moto alalaka alamuki te ekomi kaka obeti motu mbata pa akoti koma vc tika ekoma kotika papa bamama bacomprendre ke esprit de mort ekoti trop na bacongolais esprit de mort ekoti trop na bacongolais congolais akomi motema makasi moko oyo biso bakoko na biso balakisaka biso yango te lelo bozo banga makambo bangola excusez nga kena nga ngola te mais so talika drapeau na bango ezo la esprit na bango drapeau na bango ya na macheti na makila soko tali drapeau na biso ya Kisasa ya période ya Mobutu tozalaki na paix justice et travail tu as un esprit ya avancer à persévérer tu as persévérance même difficulté mboko na biso to tia pays na biso na guerre te to ba yuma te même notre pays de Congo donc ce qui lelo oyo mibali bazo se retrouver na balabala mobala yebi ke to na pays de droit mobala yebi ke awa ba beta kati awa linga laksa na laksa bino nga na nkana anoko wanoko beta libanda yaya tout simplement parce que na poto awa ekomi obeti muninga akoya kufi ekomi ça dit que eloko elikitika ezate na ba couple lelo ndeko nanga ba couple beto va na poto biso basi tant aka poto so batindi na nenga famille bande kono bazo sambela mwana bisa ozo ata mundele kuna na poto ata mundele abala sa esa biso na ko répondre na mamolobi wana na mamolobi ya violence na bon omoni même so tokena kaya ba gigolo même tokena kaya violence ngapona nga ezo baseka na amour omona couple so ki amour ezali violence ezalate gigolé ezalate parce que so bolingo ni on déjà basa ni surtout le mibali o baza mibali o baza ba gigolo peut-être so tali vraiment au fond amour ezate intérêt mo ezali ayebi que non na ko dépendre moi si ayezo loko azo luka parce que c'est pas bolingo souté et so mo bolingo te parce que mo bala gigolo e ba bolingo te pour mo bali oza na amour à moi si na ye jamais alinga non a dépendre na moi si aller à moi si et si nous vient na moi ça na ye avec ça na bombi polo bitana ke pe dino to bayo wa bière banini ya bongo mais ce qui amour ezali omoni ko na banda ko moto za binako ngana lo bon parce que na mari o uti na boulot ko ti 17h o tali herbo mais à 6 à 19h bon ngale boulot za na calme o na parler o lambi badi o lambi bilo parce que tant mère auta musala ye allez nous c'est pour nani pour amour ezali pour amour ezate o nyoko la moi si pour omoni tant amour tant ba bikino donc linga moninga nto linga yo moko po yo moko misa mabe peut-être aux andokit mais so o lingi moi si na yo on beta et jamais pas o bi ke congolais pas ça la moto mabe mais ça réfléchit plus hein oui qu'est-ce que amour exaté na couple to na couple ça ne réfléchit plus amour congolais pas ça là maintenant dans tout na kolobela sujet o boloba congolais violent congolais tout ça Mobile à Congolais a commis trop violent et puis à la pays des droits, c'est comme s'il est ailleurs. C'est normal, pourquoi? Parce que dans le monde d'aujourd'hui, tout ça, ta violence bazali, gigolo bazali, ou balinko salate baba fenea, ou peut bazali pour ça au sala bazali, ou peut bazali 12 bazali. Et bino ba c'est tant que me connais à maman, ngane na wibsa bino na respect nebo Holanda. Tant mobile azo yela yo normalement mobile comme nanda pour violent tout ça, normalement vous passer tant il y a qui chérit, qui fiançailles, qui concubinage, je sais pas. Violence, ça se cache pas. Et ben dans la débit, oui. Et ben dans la débit, normalement, tu comprends qu'il est violent. Voilà. Mais peut-être, hein, il se passe si tu te rappelles l'espoir que, tant que tu peux te revendre, il faut changer. Nous amène, on t'appelle nous amène à kata, il y a couple nanga, na tesi, na tse a, na lingiye, mais n'est-ce que découvrir ça violent. Na si na ke mobimba. Na koti mobimba na pesi déjà bana na si na lingi mais je découvre qu'il est violent. Maintenant je laisse dans la main de Dieu au tika maboko nzambe croyant que na minde ba maman so bazaki na patience
parce que biso maman biso basaki babeta basala boye afandi wana mais ils ont passé c'est pourquoi parce que on a compris biso surtout moni hein mobala akufeli mwasi ngala monyango awa na poto et ça une belle famille nanga mobala akufeli mwasi mais na matanga wana ba makangu ya mobali wana ba yeko bunda wana papa boko yeba biloko wana te basa lelo ba comprendre ka ki o revendre mobali 20 à 30 ans so atiki yo lobby ya koza mwasi musa mwana mukeme yo sileli mwasi to mo rattraper ce que otana e exactement ba mama biso zale kala ke avant de leo na libala ononi si aussi se boaki ye aux jeunes filles génération na biso changer to comprendre moi ça lelo ni ko nuna te moi ça lelo ni ko vérité moi ça lelo ali ko c'est là pourquoi tout simplement on a compris que nos mamans ont passé leur temps gratuit ba maman biso ba les satan ou ya pamba non gratuit dans le sens ya que maman est fidèle avant le mobile 20 ans. Fidèle, tout à fidèle. Non, fidélité non, yo quand on ça yo. Moi ça comprend que ba réponse au ça et là ça me dit non, lelo base maman nous c'est à moi si. Non, na so solo là non, na so solo na ba maman bazolo ba maman mo ka pesi un exemple. Abi netinga maman la biso. Maman banga saki premier bureau. Papa banga ko bala basimba na sima. Et pour ça là ke bango surtout ba koli papa banga ba boti bango ensemble. Mais pour papa na bango asundoli ba maman na tumisato akeba ani ujana na ye akoma mwana moka 18 ans 19 ans akoma osala vie na ye na lobi atiki ba maman bana posa nzoto te to tika to bana na bomoto basi wana misato ya tika bana posa nzoto te yake ya zongi gene yake ko se rafraîchir siko mama wana oya sabota bana na ye wa yebiki ndena vandi bo mobile na ngai yeyo ba mama biso bazeka ata mo papa bimi yake mama avanda zozela okoyoka mobali azuma sami balé asombele ya ndako na matete wana dépend du comportement ya mutu individuellement parce que surtout total bien vice versa il y a aussi des femmes qui laissent leurs maris leurs enfants ou amènent leurs enfants balani moi jeune garçon non mais bazo sala bon nazo côté ba mama ti ngana mo konza ba mama mobali na ndako mais azo ko kompeta na ki voilà mais papa au soulever pour moi bien au soulever pour moi bien moi ngana mo konza ba mama nazo mo konza ba mama ba bêtise nazo mo konza ba mama pour na mema ba mama na nzela nazo ba coup de fil ebele nazo rappel mususu mwana nazolela omoni makambo zoloba ngamo mukonza mama na sela ba vidéo ebele yake mobile mwasi azana mobile na ndako mais atrompa mobile na mwana mwasi mais d'où vient tout ça c'est-à-dire que mwasi non mobile sauvage na oui ngana ebeza na mwasi moko na otanga komona eta kota na milieu il a 5 enfants ana camarade na Sévron c'est on a taki mwasi libala mobile mutabala en Afrique amemiye na poto bavandi baboti bana 5 ndenge ezalaka bon mama azaki na mwasi azaki na patience ki mobile nanga na Afrique azaki violent toyepe poto akontina quand même kotomba loboko banini mais aussi là mobile donc nazawa pona ko attaquer pe binote ba papa ndenge toza tozo sola biso surtout poto bongisa ndenge tozo beza tozo ba likambo ya vie sociale tozo ba likambo ya couple ka ya kijigolo ko ba couple zo tenir sous te ba couple zo tenir sous te mibali ba komi parce que moi si exemple asa kolipe atiki moi si na ye akomotala ba jeune fille allez maman wana pe omona maman mukolo aluki pe mobile aluki mobile azuite allez akomi ko bimana moi jeune garçon mo boye mo ba former jigolo akoma ko pese mbongo akosuma ko sombele ba veste akoma ko sombele ba basket soki bongo te okomona kaka mama wana a plonger akoma ko bimana mwana mwasi nde nazo ba nombo ngabo bina mo konza ba mama fimbo akekele na fia kola sans kotala nde naza bo fia nazo ko fia kola donc mibali ezandenge nini bozwa na kati ya mituna bino so bozana ba 40 ans bozana à partir de 35 ans 40 ans 45 ans bokomi déjà mibali bokomi ba papa boza ba mikete mibali faut boza la responsabilité mibali il faut botika songi okomona mobali akoma yemoko ko comme sa famille na esprit mabe envers moi sinaye mabe nyoso o elekaka na ndako yena moi sinaye soki ba discuter
akobenga famille omoni koto komiana na repose moi raison na sens nini omoni déjà état que chrétien omoni bible omoni elo qu'on appelle ça pour moi couple parce que bible lobby que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Si comme il va nous sous ba quitter mais ba tachana ba s'attacher na ba donc mubala kei amora moi tout moni verbe wana donc verset wana alors il quittera et s'attachera donc moi ça quitte mubala quitter mais à s'attacher na moi si na été mamuti le grand a parlé et je zonga pas famille parce que ça ben na famille na pas isa ba ma ba moi si na quitter occuper famille et là kamba gigoloté comportement o ezoko mama bala comportement il y en a beaucoup on a souke sali que moi ça ti mobile libanda si ça tika si ça idée na makambo wana mikemike si ça idée na omoni ero na lobeli mobile ka to sala bongo mobile lelo kamoli seli na parler abengi famille tala yekutu bwe nyonso na nini amour ezate non suka na bolingo parce que bolingo ezate poso lingi mwasi na yo obomba mabena ye mais mobata ka boke misali banda c'est que bolingo ezana ngote donc ye akité les gars chez bango mais à s'attacher na mwasi na été parce que donc tout le monde se le kaka azobenga famille na ye azoloba pas ta plus pourquoi mibali baza ba gigolo mais lelo yona se lelo so mibali baza ba gigolo parce que basi muto balingi mibali baza ba gigolo lelo ba ser na biso to mona bo ser moko boye ana 5 bana na ye mumuna mbali ba aza divorcé siko sera nemwana espoir ya souté ki aluka mubali lelo boye abala ye ala tisuka mwa ujana na ye olegeza mutu ujana mwasi ya gesa la pe ujana ya mubali ale akene bandenge na ye on ba jeune lelo so to on ba jeune bo ozumna ser moko boye peut-être misote mais mutu mwa ju ale febe na la azumna ser moko boye apesi bala so to tali la to bali na mokonza mboka na biso awa na minute prévané aza maman na parce que ujana on a dit que non moi na oyo fona sala e bena bien osa nini apesa lelo mibali so basa lelo so ba jigolo basi nem ba forma ba jigolo wana eza mibala batute parce que lelo mibali basi ba forma ba jigolo te moi si so ba alingani na mobali ube mobali mo ba sepelisie mobali wana za na mbongo te ce qui moi ça za na ngo en réalité ezali basi ba za na mibali ni China les années si basi ba za benga mibali mu China alingi na yote mais amonyo ko saka na mbongo atema ele ne kwanza ba mama en réalité surtout zongi un peu ndenge ndeko to lo surtout zongi un peu 15 ans passé ou 20 ans passé to tiko mona jamais ma mère na biso akelinga mobali ya mwana moke yozalaki na ngombe zaki akaché possible na kotangelo ba mère ngo ba na Paris awa ba mère ngo bazana nuka na Paris bazana bango biso to zaki na poto to kasango na bango ba bimana ba amike na sali 15 ans na sali 17 ans na poto te wana ezali ba mama na sali 17 ans na poto ba mama ngo bazali na bango na Paris ba mama oyo ba sango na bango ba bimana ba na nike ba mama ya kala wana to ba mama non mais parce que il y a 5 ans 20 ans il y a 5 ans 20 ans wana ezali ba mama oyo ya ba cha mutu bakato be bazali na ba kuluna mais en réalité maman mabaya ba mère de famille akelo kozwa mobali aza moins âgé que ye impossible et puis na bikolo na bikolo so tali bien bande kwa Suisse bo limisanga po bino kuna mibali bazala te so tali oke na Suisse au mona majorité ya basi ya Suisse mibali na bango bana mike. Après le bilobi on va que non aza gigolo pourquoi parce que yo ozo former na ndenge na ye en plus c'est quoi net nga bo excusez nga Edgar Mokonzi le boss à soja na zuyo moi si oza likolo nanga to tamola nzela moko te pona bana yo le kaliboso na tika na sima udeke na bon to ba pesa ba rendez-vous to kuta te so to kuta net na ki to kuta rendez-vous na hôtel to kuta na hôtel to sali makano biso na hôtel ko ba na bimana na kati yote omoni lelo gigolo bimi pona nini gigolo eza mon français ezalaka déjà ezalaka nango déjà kala ezala nango lelo bimi pona nini mais awana ya lingala kala c'est mo azu jeune na ye azu jo na ye akomi ko pese bala siko jota na moni oyo bolingo meneza nango taki ko lingane siko mo si mo ba ale la race siko c'est rasta ngaya sa nini réseaux sociaux téléphone kaka mikolo alukane kutu alukane bino imagité téléphone kaka en direct o kingani kana ya gigolo parce que ayebi ke ngana pese ke larme yebo lingo fala pesa nga aki ko pesa ngo libanda yango ne koti gigolo OK gigolo ezalaka déjà donc
Sikolo bamoni balongwe na bajigolo bakomi ko bimasusu bango na bango. Mais oh kindoki abomination. Bana na tana nda. Peut-être que le mukeba bano bimana bana bango ha. Comment ko sala bana na bango. Yo ndo na reta. Balele wana ndongo moni bango na bakoma pe ko beta bana na bango azu mwana na pesi master na beta. Mwasi nazo yebisa donc ngana mokonza mama nde na lobaki toye kolobela a mingi mibali to koloba pe ba comportement ya basi mais lelo to koloba comportement mibali to ko créer les sujet oyo mokonza mama boyebi nga tsaka ba sujet nyonso na tsaka ba papa na tsaka ba mama lelo na Edgar Mokonzi nde toye kolobela awa to ko ba mibali bo bongisa comportement gigolo eni koloba karaté en général gigolo ko ba karaté que non mobali nyonso a gigolo non mobali so bimi okumo ba kumo bengo gigolo ça veut dire que ba 8 ans ya observer yo. Moi si ceux qui oye na vie na ye wana mbongo te okuti aza mbongo na ye ako accepter yo ah chérie neni moi basket mais ko kasate ke na limite ke moi si akoloba no ke non ndengo za na vino mobimba ozo en charge te moi ça akoloba no te ke non ah nena osali sobo danzi na nena ndiko sesanga moi ça akoloba no bongo te moi so ça na bandaka ko bimisa moi so ça na bandaka ko bimisa mais akozela na côté na yope na retour yo mo senti pena ke non naza mobali ngana ebi mibali baze belé neti ba vient nga que je salue Marcel Moutambaï le PDG il dit une image témoin ayebi je pas de Marcel Moutambaï il y a des bakara so aye pas moi si abani na mbeto lala na ngwa boaki yango canapé abouaki aoboaka ngo abanda ko sala ki mobali respect vient na nga muluba ndeka ezala vient na nga mwana mobala muluba Marcel Moutambaï mobala ala bongo mobala solo aye na ndaka moi si da mbeto ayebi mibali kombi balala ta olela ngote wana PDG Marcel Moutambaï comment tu mbeto aboaki bakana pe libanda habitenga vanda biloko te ça dit que c'est un homme déjà qui est responsable ça dit que un homme a dans la vie à moi si à ça moi si que moi je viens changer ça c'est pas attends moi je peux dire que ça c'est pas la responsabilité Boruto lo bale gigolo c'est na okuta mwasi exemple mobalo ayo okuta mwasi na mbongo ege ya ye na possibilité ya mukie na bimaka kenda ko sala ya kaka et là un problème té que ba ko vivre na mbongo ya mwasi s'il permet en fait ya ofuta ba facture o ezo permettre mais ngai na ko condamner au moins na mutu oyo aye ala na capacité ya ko sala et que alingo kene ko sala te azolanda kaka mbongo ya mwasi ba misusu ba dans le sens il y a sens que tant on va pour na PDG penser Moutambaï ye azani nango ndema ba mobile mususu pe azana nango komi tungisa te ukoye ba jamais kazala nango yazala nango kati azana nango tukoleka biso tunde to za moto ya ye ayinanda moto ayinanda kunayo alongoli tous les mbeta boaki azongsi bo azu canapé asika atie o yo vandelaki yango te ma eza azo intimider non eza intimidation te non eza intimidation te ma papa na biso même ya tango akala ezalaka po azwa yo mwasi il faut la sanam ki mobali na ye c'est-à-dire que mobali wana akoyipe ko ya personne pe mutambo mabali na mais yango na lo bati zela nanu papa mobali wana ko za ne pe na mbongo mabali nanu ayino na tikishigolo oyeba mobali sana ngoso bano bimisati kasi moi zo bimisati ndeni no oyeba nango donc yango wana bozo kwa na libulu bino nyonso pourquoi nga lelo na kobeta en fait mobali responsabilité mobali aye mobimba bongo ala kisi kaza mobali solo ata za mokuse ata za mambo ata azama yele te mais on le prend on parle de responsabilité un homme a compris jouer gigolo c'est homme akoya pe ndia za na ngote pour moi sona wa ekuta wana akuti moi sona na ndaku na ye akuti moi sona mbeto akuti te kawala na si akuti na mbeto akuti na kiti akoya ba lali na yepeti akosiki gigolo na ye asa pe ndia za na ngota profiter pas moi sona kasi mosi ni esto ngalinga mobali azaka mobala mosi pe fo on a linga tena jigola ya bambo no pesa fasa mawa Mexico yo ko la na fasa mawa azanga yupe ko linga ko pesa non mais sur la ligne non paye sur la ligne donc on parle de l'amour et de responsabilité quand il y a l'amour on se responsabilise ça dit que tant on a bolinga mutunanga na ota supia kanete bon pour un gigolo mais gigolo c'est-à-dire qu'à rejouer on s'y trop ça veut dire qu'on lui laisse le temps de dire que peut-être dans 3 mois à voir qui s'est fait en soit qui moussala dans 6 mois donc il s'est venu ba mon pour rater donc une année donc ça va me qui car donc papa maman na on le bana azawana akomaka ke e bon bon abal eh ba papa botanga na obie
botika motema mabeko bapapa nyonso babokola bino na mbongo aleka so familial bokasaka nde bapapa kasi mbongo mo pe ya bana wana ba mama ba papa ti yango bongo ko tongela bandako na bakini ngana kondana ka ba mama oyo ya mwana ko makelemba 5 minutes naza d'accord na bana siko yo mbongo bana mbongo bana siko yo mbongo bana o ba lelo komaka papa mbongo kaf non mbongo kaf ça pour na bana lelo au moins de la communauté na biso toto le bon kala ningi tawa so c'est rare au moins na bana na biso. Donc maman ana 5 minutes bana makelemba parce que mbongo nyonso ya kafi yango ko tla makelemba ako ke kini kuna ake ngana na yi batu ko ba masoto yo kato moni mutu asa ba faire na kini sa mobile ni aye ba na poto aza marié aza mère des enfants alors il va ça ba faire na kini sa mobile ayeba so mona bongo ba couple mo ba sala dema na bongo asa sikoyo muta bongo ta mobile bongo atelemeli ko na mabana mbongo bana et poser problème te ngana yebi pe mibali oyo mbongo bazo sangisa ya ndaku mbongo location familiale mbongo bana mobala koma azwa mbongo wana somba lupango asombela famille bango lupango mwasa yebite voilà donc mwasa yeko sutuka to baneko sangisa mbongo to baneko sangisa mbongo pour que ya famille yoka ngaba na yede bino couple nazo yede bino eza ba concept moko o ngana dina ko appliquer allocation familiale ezalaka ni ya papa ni ya mama eza ya bana zana ede bino ndenge to na France awa bo fungola ba compte bancaire ya bana na bino mwana nyeso tout ça botam na France azaka na droit na ye ya chèque mo bo fungola compte so oyebe sala ngote senga na banque nyeso yo lingi fungolela bana na nyeso compte okoki ko négocier na CAF direct. Moi j'ai fait ça, négocier na CAF mbonga bana ya location familiale tango zo leka eleka mbala mona compte bloqué à bana. C'est-à-dire papa na maman boyokani, soit maman tu payes les loyers, tu prends les charges, soit mobali il s'occupe na bilo arolia. Mbonga bana botiango ko na avenir. Na kati moké so total bien la majorité ya bato bazaka mbonga kafa location bana balingi pe misala te. Basala te ba mesana bongo. Basi balingi misala te. Balingi misala te. Du premier au 30 aux années 1500 na 1800 na allez akoma bibota bota soki mwana yakogisi 3 ans obakisi mwana soki mwana yakogisi 3 ans obakisi moye bafuta lisusu te oboti lisusu sima nango ozongeli lisusu mobali okomi bongo bana oboti sanga après avoir kolia mbongo après kolia mbongo à location familiale après kokota makelema nga déjà na kota likelimba te na association te na likelimba te na la na sala ngote parce que tant aux na bozwite eza allocation familiale eza salaire te tika kokota nango makelimba okozali sumu parents oyo échoué éducation moi ne t'inquiète pas ta place en enfer et non même pas l'enfer te lo bango bazobo sanke les lois de tozoba les écritures restent, les paroles s'envolent. La minute est comme le contraire. Les écritures s'envolent, les paroles restent. Moi, vidéo, tout ça là. Ils ont dit là. Demain après, demain, c'est quoi nos parents, ils ont parlé là? Papa, comment on appelle les gars? Moi, le mec, écoute, il parle même. Toi qui n'écoute pas Bayoka T, Internet est facilité, Makamoto. Yanga Azana 13 ans, il y a moi aussi. Mon comme ça, c'est mes papas. Vous croyez que vous parlez, nous ne comprenons pas. Mais les Google, c'est fait pourquoi? C'est pour traduire. À quel cas français? Traduction Google. À quel moment tu as dictionnaire lingala français? Même les camarades d'abord Mendele, même les gens bah mon nyoso. Au moment Mendele a dit non mon boya lingala. Aussi en gros, nana émission c'est maintenant traduction. C'est pas né de ba minora bandi bouté. Lingala les a facile les a pauvres. Alors vraiment. On est presque à la fin. Bino mo comprendre les débats na biso et c'est pas fini. Bon moi que baba solo boya social les élo mo to lo bandenge mo kwenza mama zo ba to la gawa matin midi ça ko mais poto monopoliser malobate poto ki misikate ezali sujet à débattre continuité zali. Beaucoup mena biso na se bo pesa oyos bozali tozawa to ko finga moto te to ko critiquer te tozali pona to tonga communauté na biso poto zonga bien. Biso mibali na place tozoma keza mabe to bongisa bande kwa basi place bazoma pe keza mabe ba bongisa. Premièrement nga de ma part je donne raison aux femmes. Douleur d'enfantement pendant 9 mois yo mobile au supporter pour kokate tout passe à pamba banda olé ah mon tout passe à pamba comme les mains to respecter ça pas mon kim. Tout ça là, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, je vais laisser quand même à chacun. Il va souka na moi ba salutation après ngana clôturer. Je commence par mon frère à ma droite. Ouais, bah ngai lo basuka oza moi conseil.
na kopesa toli na ba couple o ba dans la situation o to lo ba si na biso jigolo tango na papa azo mona kia koza musala mo pastinda ya sala conseil ya sala mo formation Nadine pe awazo luka pe ba baya na ba CV pa Nadine wa de commande na mi bali surtout mi bali na basi kutukuna na place kuna arrêté oyeka CV ba ngelo kwa afficher na se bobengi biso konza mama beton ba ko dragete ko tumsati na ndolo ba moi formation moni biso souvent communauté na biso souvent to da katoye komi poto ba boîte ba nganda tanzo leka bali ovandi tango kepa mundele musala aluka moi papier moko boyi suffira écrit que je suis professionnel à ça exacté donc tina papa qui est ça la formation j'espère que boule musala yo dans sima ngai lilo ba mbote ya batinyoso ba tala o ba Holanda o balinga émission na biso o balingaka ba internet ba émission pata plus bon comprendre ye aza mutasima comprendre donc ye to cheka support amona ndenge biso to support ndenge ba ko ba biso couper fete sisa ba mona ndenge to support liboso ya moi to yese ya kokota oloba bomoni azoko koloba te bango baseka biso alors mokonzi ba mama ngai leo na ngolo baka leo ndeto lobina papa Edgar mokonzi lelo to beli ba papa mbasima to sa si je kande to fandi boye to lobela ba mama mais ba papa lelo pene leo na ngana loba bolimbisa ngaso na lobi mabe naza pona ko chrétien binote naza pona ko manquer bino respecter naza pona ko kitsa binote po bino nde bosala ka ke biso to zala 40 to loba mokili yango so pe bino bo pesi biso pe bana te to ko bota pe bana ngo pe to ko zwa ngo pe na nzete te bino ko da te bana ngo bota ngo bino moko to bota na bino liloba na ngai zaleke na moi passe pour nazaki moi message ya coupe maman moko bengi nga lobi ah papa maman na maman konza ba maman papa bana na nga azo lugangela bana na yazo bana bango bokanisi boza bana na nga liboso bi boza bana suka o nga na boti bino sonde boza wana na koko bota bana neti bino pe na pesi su ba kombo na bino toute façon bolongo la kutu ba komba papa na nga na ya mama na nga botsa ba komba para ba mama na bino papa tango zo bimsa maloba bongo pona bana yebaki bana no ba obosa na ngote eza lo zo michuba ga mbeli mais faut savoir aussi c'est dire à quoi papa que le babongo mais papa déjà so comme de la lo babongo pona bana eza neti lo maloba malédiction qui ne va pas et comme maloba malédiction vous ça rappelle papa ma bepo papa bimsa maloba ba après na sima o mo bino ba mabe na bino boza ba nyoka o pousser papa o tiniki tant que papa o bimsa mabe nyonso malama lobaki o boaki ale o telemeka mabe papa il faut que tala pena bage bana ngo bazana âge ni mwana oyo akoki peut-être ko choquer papa na yeti papa lo bamaloba bon faut tout na ngaza na âge ni bana na baba mineur eza même pas na moko na saison bana c'est donc ton bana ya mikie bongo maman na bango azate nga azaki te na ko peut confirmer en côté je ne peux pas confirmer aussi mais j'ai entendu discussion avec ya papa la maman mama bimaki papa mtasikali na bana abande ogangela bango bino bolinga ngate bolinga ka mama bino toute façon ndeza na kutu bokanisi na bota pe bana va bino na bota pe bana va bino ndenge na za boye pe sima na bino na ko bota li su bana mususu toute façon bolongo na kutu so bolinga ngate bolongo la komba papa na pesa bino non eza ba traumatisme ça dit odoki tu vois un parent de tomber na poto a parent tu supportes ba parent basé be ba garçon basé be na poto a botika bana ba Afrique ba parents na bino ba bokola bango kuna ebele bazala na poto avant na mama mbongo te papa ko assumer mwana na ko tinda mbongo ko bokola mwana na ko tinda mbongo ko comparer mambwana te na conscientiser ba garçon o ebele batika bana na Afrique bazala ba parents te bazala ba responsabilité eza au santé ba yeba bwaki ba yeko tika mwasi pa na bino ba parents no bazui charge wana bokola mwana wana te. Maintenant, apprends à supporter ce que tes parents ont supporté ici. Et tu fermes ta bouche. Parce que mes parents ont dit que mon ya kokanga ba maman ça ka l'estomac. Biso mto obesa bango estomac te papa. Ba maman ça ka be madame motema. Ezeki ki teti ya yo na ngaiti. Bongo siko komi tour na o papa. Kanga motema makambu teke yo bolongola te tika kodoka. Supporter bana. Na pesi conseil vraiment na ba papa parce que Dieu il est en nous, on est en lui. Bana ana boboti za makila na bino. Tango komo be amona bongo ça dit au bois qui responsabilité. Bana poto no bana Afrique ba ande monter. Ba parents na biso na Afrique ba zeleka ko serrer. Mais papa poto ataka na yoyo na balance lelo serrer lobi o adoucir. Ceux qui ont ko serrer leur nyonso, yo moko zo tia
bana nao okotia bango libanda donc baparent mpe oyo bamama oyo makelemba bino kala mingi te bino kala te bamama makelemba oyo bana na biso bazokotelemaka na bagare du nord bana na biso bakoma bazangeli kosala bana permis te bakoma badile koteka badiamba mpo bino bambongo wana bosisango mpona bamoziki na bino mpona kotonga babuldingi bana na bino tobota na poto awa moko akokende kolanda babien wana bosala na afriki te donc eza bambongo na bango botiela bango na banke ntango bakola basala bapermis na bango bambote donc nga en tout cas bambote na nga eza na sere na nga Mimi Lutama mwasi aleli meya na kati ya na kati ya Suisse napesi ya Simon Mbongo bambote na Londres talaka yo ya Simon Mbongo napesi susu ye moko igwe omoni kana seki po souvre bomawera son zuwa makasi Igo le roi de la forêt babi motema mapata ndenge ezala kaka napesi mbote belé na Rodani wa Bamirando. Est-ce que Bossani qui cherche grand frère propre ya Weranson na pesi ba mbote na Joli Mayala na pesi ba mbote na Chiko Sengo Chima des affaires mikui puis revient na ndenge ezala kaka na pesi so ba mbote na Kabibi Gonista na Bossani te massa na ngai Nadia Stone donc ba mbote ebele na 00243 na pesi ba mbote ebele na honorable Zachary Bababasui Kekele Fimbo et certain. Voilà, nous avons besoin de nous pas taper ça rater sur ça les athées donc si vous mounez à qui parce qu'il y a ça les alaki donc bon mounez un peu moins quand l'émission parce que bon tout préparer mon maman la Zoya émission to saliango to lobili si je mo boye les kala communauté na biso les ka to mona ngo to lobi pour moi belé awa mais conseil zali vraiment so ya peu ces ali na peu ça mingi na ba couple en tout cas ba couple vraiment en tout cas na ba vrai couple amour faut ezala moi si linga mobile na yo mobile linga moi si na yo bo vivre bien maman mike ezate maman ndako na bino etalika bino donc so esuki na ebandi na chambre esuka pe na chambre donc so ebandi na chambre et na salon ça sire comme la cuisine tire bi na porte libanda donc conseil na pesa ngona et puis na pesa le conseil le tona 2018 vraiment en tout cas na batunyo wana na batunyo surtout en général que ce soit couple ou bien célibataire. En tout cas, chose en Nzambe te lelo mobulu. Donc lelo vraiment en tout cas couple na bino est la basée na parole de Dieu. Botan Nzambe na centre ya couple na bino, bo mo na keso tete o Nzambe liboso. Mobile dans un ni jigolo. Donc moi si na yo, OK ko sa ni ba senga kelemba na mbonga bana, au moins les couples na bino foi na bino et ko kende liko kende na liboso. Moi sinon akene jamais o linga moninga ni moi si ba ko soki na ba ni moi sinon ba na lesbienne donc ezate. Pour le tout monde même sur les réseaux sociaux oyo diable pe asima diable ça sima vraiment makashi on tout monde on belé ce que to biko to ke ma mitakala ku do mitakala ku disasu esasu na valeur te donc maman ba couple esasu na valeur te boko so na yo na ndako bo lobby mbala moko téléphone en direct o ngabu tu boye to monde ngwa to monde na ba Londres ba ni mo so ba soni lo ka muke mais ba seli vidéo et bimi donc quand il m'appelle dans le public boye biso bana bata média to sarana kata to jouer en moi to sala mo sujet masolo panzani donc vraiment conseil na batunyo surtout donc bo banga Nzambe bo linga Nzambe na couple na bino puis vrai amour ne solo donc amour sincère moi si na yo nengo linga yo moko bo mona ke bokeli boso donc voilà mingo bezate na pesa rambote na mo boss Rafingindu et c'est comme ça aux États-Unis Bamote Velia bi Congo promo ne tombera jamais. Bamote Rafingindu de la part mon papa lycée Kofo na kini wana Bamote Belé na bosani te babi vena nga viki Jenny Mukonza Lyon. J'ai wana Bamote donc na si kala mingi te to mona no kala mingi te bali bisawa. Na pesa mbote na bana Grenoble Armel salon Armel coiffure na kata Grenoble Bamote Belé Krisa Boania dans na makasi na yonde le 10 novembre tona fali pour na kata Grenoble donc Bamote Belé vraiment ici ko sali Krisa Boania babi code 243 na kata Grenoble wana salar mel bino tout Chico Simit kwa kara Papi le sage Landry Lengi immortel yo ya ngwana donc sans oublier ma femme légitime Ornella Kanuchongi Pata maman na Elroy yo ya ngwana Feli wa Kebuswa Falani wa Kebuswa Jonathan wa Kebuswa da bino tout bambote sika boali avec Pata plus na bossanité babi merci vraiment en tout cas na Edgar mo compte na invitation na yo et puis na sujet oyo pesito panza poké biso nyonso to lobby donc voilà et dit nos images écoute donc président fondateur ya Boezalate yimo président yimo fondateur donc le lieu de la presse yo ya mona quoi à suivre vraiment merci à Pata plus à Sexinga parce que à lobelo moko yemo président yemo fondateur alinga bomba bi libulu ezanga suka donc ezanga ebuka ko so wana bien abiso des fois voilà vraiment merci ça fait
la fierté de notre communauté. Ngana Sabino Vision News, la solution à tout. Ngana Lobako est un centre. Bino Batozan a besoin de plateau. Bino Batozan a besoin d'image. Nino, au sein de l'émission Boya. Bomonique, baza ba collègue nanga, ba confrère, baza na concert, montant na chaîne nae. Mais l'union fait la force. Ba mikolo ba kenda, ba sala bolingote. Avant de monique, réseaux sociaux et koufa makamutu et koufa. Biso génération oyo tozala ini. So toza ini, tozo lona na sima ba descendant na biso ba mo aba père na biso ba zaki ini biso toza ini. So tozo kabwana, moyen peto bongisa ezate. Vraiment merci à vous. Commentaire au bac ezate bande ko je crois que ba pesi ba conseil. Donc ba sujet zebele, ba rozala susu baza les bienvenus déjà na Vision News. Bo commenter sur bo lingi, bazo malisus. Bino ba do pesa avalwana ezanga batuté. Pour Vision News, bino ndena sabino Vision News ezakala zamba maison mère. Donc bino ba to voter to voter donc ndenge ba yeboye sujet ba lobby sujet to lobby na bango so bo monike ba lobby bien bino ba fan ya Vision News ba abonné bo commenter bo lo ba ke ba zonga les sous bo pesi sujet mo sous ba ko zonga na bango porte ça grandement ouvert pour na biso pour na bango bango. Alors merci à vous nos abonnés, vraiment nous sommes là. Doudou Tcheke Mokoto et Longwa Poso Doudou Tcheke Yayo Angwana, et je profite aussi à saluer mon vieux Wazé kwa Mukwa Bongo. On est ensemble vraiment. Tous à la qui a caractère dans qui t'en a mabélé n'ami qui est candidat au Kanaki, donc vraiment Mukulu souverain binadama caractère dans quoi na mabélé. Donc na sinon pessimino déjà astuce que non année prochaine. Donc ils ont eu na kata mabélé Vision News na kata mabélé donc bino movika ndeto sura kala kora mikoza. Donc on est ensemble vraiment à nos abonnés Doris Mapika, Aline Maboko, sans oublier famille Mbongo Pasi, Aline Mbongo Pasi, Dissé Mbongo Pasi, Meje Mbongo Pasi, ce sont mes cousins, mes cousines, et mon grand frère propre Serge Mangala, maman Dodo Mangala. Donc on est ensemble, c'est toi qui fais la fierté de mon grand frère propre, maître Poumanois. On est ensemble, Dieu dingue, c'est celui qui a vu les pères, a vu les fils, naïf, voyez, petit n'a pas zélo, lobby, il y a na terrain, tout ça déjà, Babilo connaît Toyokanaki, maître Pouma, on est ensemble, parce que Tchoura Mbomazo, banga, aïe, dire que non, Dieu assis à Zongi. Vraiment, abonnez-vous massivement, Janine, maman Janine, qui est c'est, moi aussi, il y a tout 5 fois, sans oublier Mamie Matane en Angleterre, on est ensemble, abonnez-vous. Sur Vision News TV. Donc Nanine na ba réseau na biso nyonso Facebook, WhatsApp, Instagram, Imo biso tout za kuna bo s'abonner massivement ba on a lobby tenen ke boza ebele mais les vidéos ici on est ensemble. Christophe Alix, Michel C'était Globe Terrestre, Stéphanie Bola, merci.